Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino liboso ya bapandi sango mokolo ya lelo ba évêque ba annoncé suspension ya participation église catholique na plateforme confession religieuse probable confinement suite ya 4e vague ya COVID-19 population quinoise ba réagir pe balancer message na ministre ya santé lelo mokili ezo célébrer journée mondiale de la générosité ba détail tout de suite na édition biso ya lelo on azene sengo mingi ya ko présenter les bino. Bote boye wala muna bolandi sango ya KNB News ya mokona lelo tikato fongo yango na ba évêque catholique bazaki lelo liboso ya ba journaliste na point de presse moko wapi bisika ba déclara ki ko suspendre participation église catholique na o etali bongo plateforme confession religieuse et salima kindengeni image pe commentaire. Sima ya décision église du Christ au Congo wapi organisation nango ezali dirigée na monseigneur André Bokudoua conférence épiscopale nationale du Congo Senko a décidé yepe lisusu ko suspendre participation na ye ya église catholique na plateforme confession religieuse. Décision yango ezali annoncé à l'issue ya point de presse où esalemi lelo lundi 29 novembre au sein ya centre interdiocésain na Kinshasa. Selon Abbé Donatien Cholé ou animaki point de presse yango décision yango ezali motivé na ba divergence profonde ou ezalaki caractérisé sur destination ya ba animateur ya CENI wapi processus et aboutisaki na internement pe investiture constaté ya Denis Kadima na équipe na ye na désignation ya banimateur ya CENI yango oyo ba évêque baboyaki makasi pe divergence ezalaki makasi entre ba chef ya ba confession religieuse na boye ba décider ko suspendre participation église catholique na plateforme confession religieuse affirma qui secrétaire général pe porte-parole ya Senko le 6 confessions religieuses dont église du réveil du Congo, communauté islamique du Congo, église orthodoxe, l'église de Jésus-Christ sur la terre, na envoyé na Simo Kimbangu, église kimbanguiste, ba église indépendante pe armée du Sali, bango batikali couteau tiré na 5 PCC, yambo ya ko choisir Denis Kadima, lokola président ya CENI, contre volonté ya ba prélat catholique pe protestant. Les deux camps divisés, ti na souka ya processus ya désignation ya banimateur ya centre électoral, batenta qui en va sur la table de négociation pour na kolukaneni kozwa consensus o etikala jamais kozwama. Kino tango équipe ya Denis Kadima ekota na mosala. Kasi tobosana te ke na veille ya investiture ya Denis Kadima na chef de l'État ECC à Lobaka na tango na ye que azali ko annoncer suspension na ye na plateforme ya ba confession religieuse pe ko dénoncer ba attitude non digne des hommes de Dieu oyo bango bakutaka kuna kasi mikolo leki mwandambo wapi kaka weekend oyo balisanga ya Senko bakenda kokuta na président de la République démocratique du Congo wapi bapesa ki memo moko na oyo etali bongo ba question électorale pe balakaki ke ba article primaire ya ko dévoiler contenu ya memo yango pe décision nini ya kozwa pona oyo etali bongo processus électoral awa na mboka na biso basolaki pe makambo ya ndenge na ndenge ndakisa problème ya est pe bongo na bongo kasi lelo lors ya point de presse église catholique na nzela ya Senko azwi mokano ya ko suspendre participation na ye na plateforme confession religieuse oyo bapesaka bango pifo ya kopona président ya CENI sima na bango na nzela Abbé Donatien Cholé weekend leki kosenga pardon pona oyo nyonso basalaki spectacle désolant oyo bapesaki peuple congolais lelo batelemi badeside kobima libela na kati ya plateforme confession religieuse qui vivra verra nini kosalema na chute Kinshasa eleki partout. Tout qui n'a parlé du peuple, wapi, ba sénateur, ba adopté mon loi portant
protection pe droit de personnes vivant avec handicap lo yango epesamaki mpe ezalaki examine mikolo eleki kasi lelo ezalaki bongo suite ya examen mpe adoption ya loi wana oyo ekoprotege mpe ekopesa mpifo na bapersone vivant avec handicap bazwa bisika na kati ya société na biso na bakushe sociale nyonso bazwa baposte oyo esengeli mpuko bango mpe bazala na kati ya bainstitution tokozongola bino na badetail na mikolo ezali koya. Pour la fête de fin d'année, le gouverneur de la ville province à Kinshasa a l'acquis qu'on plaidait par le président de la République pour que l'Ukraine alléger couvre-feu pour permettre que Bakino ba fêter ne ba c'est toujours na ambiance nyonso image commentaire. À travers une interview moko accordée qui na presse nantais de ville week-end qui gouverneur de la ville province à Kinshasa Jean-Claude Ngobelambaka à la qui ko plaidé na président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'allègement ya ba mesures ya couvre-feu pendant jour ya Noël pe ya Nouvel An. Jour ya Noël pe ya Nouvel An akosenga bongo na chef de l'État ayoki la population mawa po atika bango ba vivre journée na bango na kimia nyonso sima yango bakozongisa ba mesures ya couvre-feu ndenge autorité urbaine alobaki kasi chef exécutif provincial ya Kinshasa atalisaki ke ba mesure yango ezwamaka na chef de l'État ye moko mpona koprotéger population contre propagation ya COVID-19 oyo ezali kofrappe monde entier. Entre-temps, RDC ezali sous menace ya nouveau variant COVID-19 découvert na Botswana na Afrique australe oyo ezali plus mortel que oyo euti na Inde. Na boende ministre ya santé Dr Jean-Jacques Mbungani asengaki na gouvernement série ya ba mesures pour na prévenir éventuelle nouvelle vague ya COVID-19 na RDC. Na boya asengaki notamment restriction ya ba mouvement ya ba personne pe ezali kotalama clairement que possible confinement ezali envisagé na fin de l'année oyo pour na combattre la population contre quatrième vague ya COVID-19 kasi na nyonso wana population sala keba kaka pe mi batela respecter ba geste barrière parce que quatrième vague oyo ezali makasi koleka ba vague nyonso po yango eleki makasi koleka vague oyo utaki na Inde yango ezali vague ya sika oyo ezali ko dévaster déjà mokili momba RDC na kati ya mokili et kozala épargner te parce que ba frontière nyonso ezali ya kofongola donc population yebela mi batela avant que ba confiner yo Kinshasa eleki partout. Totika Kinshasa pour la conquête de l'Est démocratique du Congo wapi na Ituri 25 civils bakufi suite ya batak rebelle ya ba milicien Codeco na Djougou et ça les makineni Nathan Siata apesi sur ba détail. Ba milicien ya coopérative pour le développement du Congo Codeco babomi au moins 25 civils lors ya des attaques au basalaki na territoire ya Djougou pe na Mahagi. Na Djougou ba hors la loi oyo ba atakaki mokolo ya lobi dimanche 28 novembre 2021 site moko ya ba déplacé ya Ivo na région ya Drodro na groupement ya Buku na chefferie ya Baema Nord. Pilo Mulindro Willy chef ya chefferie oyo azali ko dresser bilan ya 20 personnes oyo ba bomi bango pe ba important dégâts matériels oyo esalemi. Babomi 20 personnes ba milicien oyo ya Codeco pe lisusu bakomaki bazalaki muni na ba machette pe ba arme à feu mingi ya ba victime oyo bakufi awa babomi bango bongo na ba machette pe misusu bazalaki fusillé. Ezalaki vers 7h du matin de basalaki attaque oyo ninga zali ko expliquer moko ya ba chef coutumier oyo. Tout en confirmant les sous attaque yango président ya société civile ya chefferie oyo ya Baema Nord ya zali ko avancer bilan moko ya 22 personnes oyo bakufi. Comme bilan provisoire sur place ba milicien oyo ba massacré 21 personnes pe ezali na moko ya ba blessé grave oyo akendeki kokufa na niveau ya centre de santé ya Buku wa état yango nde esali bongo 22 personnes ezali pe lisusu na bato mususu oyo bazalaki pe grièvement blessé sikoyo toyebi te soki bakosi présentement na hôpital général ya Logo ezali lisusu na ba blessé léger pe
ezalaki accompagné na ba pillage systématique ya ba bien ya population ndenge alobaki Innocent Wabekudu na interview kaka moko akordaki na presse locale mokolo ya lobi. Armée nanu apesi version na yete ya makambo nyonso oyo esalemaki kasi esengeli boyeba. Pour na rappel, dimanche 21 novembre 2021 ba même milicien oyo Codeco babomaki 30 civils selon société civile locale na camp ya ba déplacé ya Drodro oyo ezali ko se trouver na chefferie ya Bahema Nord na territoire ya Djougou. Mosungi ya Congolais Beltesco a tiré biso ba chips na marché mingi pour na bana surtout na période où la classe bana pe mikolo baza ko se retrouver zo idée na image fait commentaire. Toujours na souci ya kosunga ba Congolais na ko pesa bango ba produit ya qualité supérieure nzambe na bango nyonso société Beltesco aye lisusu na ba produit ya sika tunanga nini snacks boom pe snacks crustos oyo ezali bongo ba chips oyo Beltesco atie na marché mikolo oyo ezali na gumoko ya kosakana te yoka eza na goût ya tomate épicée ndeti oyo bozali komona pe oyo mususu ezali na goût ya fromage pe oyo etikali yango nde ezali na goût ya nguba ezali elengi moko bondimela ngai meka papa mama okokangama kutu ezali biloko ya kitoko ya kosombela bana surtout na ba période oyo ya classe chips oyo eko permettre na bana na yo baza en forme banda ba cours na bango ndimelanga okopesa nga raison po goût oyo ezali awa somo Beltesco na bolinga za kango na ba consommateur na ye aye lisusu ko bimisa ba produit kitoko pona ko sepelisa bana na biso tala bana bazungi kelasi na récréation esengeli mwana lia yelo ka malunga ni na golia ezali ba snack oya Beltesco oyo bimisiko oyo ezali ko liama kitoko makasi ndakisa tozana ba croutos oyo ezali na goût ya fromage na goût ya nguba tozana ba boom oyo ezali na goût ya tomate épicée na goût ya fromage nyonso ezali ba produit Beltesco oyo moi na kata mesa oyo variété ya bagu oyo ezali ko pesa posa kitoko ya kolia lisusu ozali kolia kitoko ezali ko bakisa ozali kotia elenge ezali ko bakisa ozali kolia goût ezali ko mata yango babenga yango croutos yango babenga yango boom yali ko sala ke qualité ezali sala différence na Beltesco biso toyoka wana poto sunga poto créer habitude de consommation na bino ba consommateur ezali kotekama partout na bawenze nyonso ya ville ya Kinshasa na ba boutique ya mike ya kona bino oza mobimba kasi yebela toujours vérifiaka logo ya Beltesco mopanzi nango po soki logo ya Beltesco ezali te seke ezali mbata kasi oyo ezali na logo ya Beltesco yangwana nde ba snacks oyo Beltesco atie na marché pona kosunga peuple congolais po yebi ye musala na ye ezali kaka ko servir peuple congolais na ba produit ya qualité supérieure pona santé kitoko Kinshasa eleki partout. Très bien, on est bandeli mon qui les ont célébré journée mondiale de la générosité. Générosité zanini. Importance lengo na société lelo. To zongeli na image fait commentaire oyo. Le 29 novembre, les loups qui les ont célébré journée mondiale de la générosité. Nom complet à journée ango et zali bongo journée mondiale de la générosité et de la solidarité. Yango ezali koni po na origine nango américaine, pe ezali référence ya makasi wapi ba mouvement ya charité et fêtaka fin d'année. Première édition, et Salemaka en 2012 aux ISA. Première édition en France et se déroulaka le 27 novembre 2018 P. Yango ezalaka na succès makasi. Plus de 300 projets ezalaki menés par rapport il y a 180 partenaires mobilisés partout. Pour on a retenir date il y a le 29 novembre la journée de la solidarité. Ba ONG na mokili mobimba pe batundeni na ndenge basalaka makasi pona koluka ndenge nini kozala solidaire na baye o bazangi ezali moko ya ba journée o ezali kosenga ke moto apesa pembeni na ye awa pe tozali kokende tout droit na fin d'année to pe na ba fête ezali important ya moto kokanisa baninga o bazali pembeni ba o bazangi pe ba o bazali na makoki te. Solidarité pe générosité ezali moko ya ba pilier pe ba valeur o esengeli caractériser ba peuple surtout en Afrique pe na RDC appel ezali lancé na ba fondation ba ONG pe ba personnalité onga mama sociale
tango yango ya kokaniselaka bayi bazanga bayi o bazali na mosolo te bao bakoki kofete te ezali mpe malamu mingi malgré mokie oyo ozwaka okatela to mpe okanisa basusu na gouvernement ezali mpe malamu kokanisa lolenge kani bacompatriote bakoki s'en sortir malgré batango difficile kasi fin de l'année boye ezalaka malamu soki bosali bafaveur na bayiki mpe basusu pour que s'en sortir. Journée mondiale de la solidarité et de la générosité ezali célébrer mokolo na lelo yeba kokaba to mpe kopartager ya mokie oyo ozali na yango po ya mokie wana ekoki kopesa sourire na moninga okondima te. Journée ya solidarité ezali journée moko oyo mokili mobimba ezali kocélébrer toujours na signe ya partage mpe amour, surtout ke bareligion nyonso na mokili ezalaka basé sur amour. Partage peut kondima mosusu ezali très important que vive la journée mondiale de la solidarité prévue le 29 novembre. Kinshasa et l'équipe partout. Toujours imité, mais jamais égalé. KNB News, première chaîne d'actualité en continu. Kasinaningana awa to propose à Kabino ba émission d'analyse politique lokola kindoki politique extrait oyo. Ezali émission eza déjà en ligne na chaîne YouTube na biso betaka KNB News ozala mobimba. Visitez, abonnez, kaskobo sanate ko partager. L'UDPS a cherché le pouvoir. Bazwa yango bazongisa biso na logique ya 18 ans te basala effort et on dirait moi no na premier semestre à 4 années mais papa yebisi faut le classe qu'on a premier semestre azwa ki 38 ay sa papa ni on a 38 na ça na effort non prouvez-nous le contraire parce que quand on était à l'opposition moi qui vous parle nga tambola na bima ba marche peut-être pas tout ça les gars na ba TV ba kena marche nga na kena ba marche moi je participais dans ba marche le 19 vieux faillu la joie gaz na mutu on était avec l'ex-ministre et ancien combattant Sylvain Mutombo na enseignement to kimati na kimpanza place na kena ça les interview ligne rouge le 30 décembre nga les jeunes résistants à la paroisse à Saint-Pédis, Nazala. Babeta biso gaz na église. Tobima. Marche au Rosimu Kenda Koufa. Moi, j'étais là dans la paroisse. Vital Kamere est venu prier avec nous à Saint-Pédis. Nous avons marché pour que le régime de 18 ans parte. Mais aujourd'hui, nous bénéficions de quoi? Nous ne voulons pas tous qu'on commande au pouvoir. Mais du moins, Bitumba Otobunaki, Obolakaki Biso. Ce qui biso tozu ki bokonzi eloko boye et changer. Mais jusque là nous ne voyons rien. C'est vrai, la diplomatie c'est bon. Diplomatie on dit otonganda ku ya 15 niveaux jour là lango yebité. Ce que yebisanga maso azo sala wana il faut zelanda ko si la pofuta été. Asa musala ya jour wana azwa eloko ya kolia papa ale tozo kende moi malembe na émission na biso olobeli kambo etali ba opposant ozongela likambo ya opposition parce que hier c'était Fati na opposition na UDPS lelo c'est Fayulu na opposition. Pensez-vous que le fait que ba opposant to changera régime des changements ko ya très à question mais likambo etali processus électoral esi bandi to loba kesi bandi parce que mosolo ebimi déjà na kesi et na budget déjà bien programmé puis kadi makoti déjà comme yamba comme kita sur terrain mo ça laisser bandi processus électoral ndenge bandi lelo nous sommes mal partis ou eza na ndenge ya mabe il fallait que toi arrêter ndenge bande kwa bloc patriotique bazo ba to changer ni penzo zo kansa par rapport à processus électoral où déjà entamé. Le départ déjà était mauvais la désignation déjà ya Mukambi Asini ba contestation ezala contestation ezali. Pourquoi ce forcing il y a maintenir Kadima ngana yo secret de polichinelle parce que on ne sait rien ce qui est caché derrière. Est na rotala expertise lelo na Malonda na Denis Kadima qui méritait poste on. Malonda c'est un fils maison. Moi j'ai toujours mis au défi batuoyo
s'attaquer à Malonda. Si aujourd'hui, nous, dans l'opposition, c'est-à-dire qui allons combattre Kabila, sommes au pouvoir, c'est parce que Malonda nous a défendu la Cour constitutionnelle. Le président de la République est président parce que Malonda a défendu les résultats publiés par Nanga. Peut-être que les gens ne le savent pas. Procès de Nîmes, Kosamba, dossier, je crois, 1h30. La RTNC a diffusé ça. Qui n'a pas suivi ça? Qui n'a pas suivi pour qu'on confirme le résultat publié par Corneille Nanga? Donc, on lui a appelé expert Yassini. Donc, Nanang Kadima, avec toutes ses compétences, Namalonda, ça, présidence Yassini. Maintenant, comme il y a Malonda, nous avons tous marché. Parce que, tu vas contester que déjà, tu vas confession religieuse. Yete, président Boya Kwanterine. Nous acceptons. Mais tant que il y a Kadima, une frange, il y a la confession religieuse, baboy, tout le monde là. Pourquoi s'entêter au Kende dans le blocage? Moi, j'avais dit aux gens, même si Kadima est entériné, le consensus pour essayer de mettre l'eau dans le vin et plutôt qu'il y ait un processus électoral apaisé. Parce que, on est l'église, mais dans la politique, il y a des frustrations. Tout ce qui est édition le sport, na compte, il y a coupe de fédération, il y a CAF, 3 rencontres Mobimba et Betamaki week-end oyo Nathan Siata a zongi na ba détail nyonso. Phase ya ba barrage, il y a coupe de confédération, il y a CAF et bandaki mokolo ya lobi dimanche 28 novembre 2021. Pour la équipe congolaise, oyo bako beta ba match aller respectivement na Kinshasa, Lubumbashi pe Niamey. Maniema Union, Mazembe, PDSMP et Sengela Kibongo ba bima na grand jeu pour na sauver honneur ya mboka na phase décisive oyo avant koluka qualification na phase de groupe. Awa na Kinshasa formation ya Kindu, Maniema Union ayamba Kibongo ba égyptien ya Pyramide FC na 16h heure locale pendant que Mazembe yé ayamba Kibongo 2 heures plus tôt Marumo Galant ya Afrique du Sud na stade naye ya Kamalondo na Lubumbashi. Un peu plus tard, à 16h30, heure ya Kinshasa, Daring Club Motema Pembe, yé pona yé ba yambaki yé na FC Gendarmerie Nationale ya Niger na Niamey. Ba match oyo nyonso aller nde ezali ko déterminer pona moko na moko ya ba club oyo avant retour oyo ezali prévu na mois ya décembre ezali ko ya esika wapi. Et Sengeli kokende koluka qualification pour la phase ya groupe. Pour le rappel, Mazembe pe Maniema Union bazalaki bangomi balé éliminé na Ligue des Champions na ba club sud-africain avant ya kozala déversé na Coupe ya Confédération. Par ailleurs, DSMP déjà affilié na Coupe ya Confédération a réussi quand même koleka na premier tour na ko éliminer AS Kigali ya Rwanda. Seul le 20 club né azalaki éliminé na ba compétition nyonso africaine suite na échec na ye face na Marumo Galant. Pour la Daring Club Motema Pembe à Kinshasa, hier c'est qui dimanche 28 novembre 2021 na Niamey, na Niger devant équipe ya Union Sportive Gendarmerie Nationale. Ils ont la rencontre à l'étour, il y a cadrage, il y a coupe, il y a confédération africaine où Betamaki na stade général Kunche. Rencontre Oyo et c'est soldé na score, moko il y a 2-0 na faveur. Il y a équipe Oyo et Ambaki Bango. Bien que Bazalaki va favori sur papier avant coup d'envoi, ba imakile il y a capitale congolaise ba profita qui na rana bango te pona ko réaliser score moko acceptable. Après défaite Oyo Bauti Kozalibanda, DSMP azali désormais obligé. Lors il y a la phase retour, où ils allaient prévu le 5 décembre, ils allaient il y a remonté 2 buts, où encaissé pour les sous marqué 3e but pour permettre à se qualifier pour la phase de groupe, il y a coupe, il y a confédération Yango. Côté il y a tout puissant Mazembe, Anglebert, il y a gagné qui équipe sud-africaine, il y a Marumo Galant, na score Moko, il y a 1-0, rencontre Yango, ils allaient qui compter toujours pour na. Tout il y a cadrage, il y a coupe, il y a confédération, il y a CAF, il y a Betamaki na stade, il y a Kamalondo na Lubumbashi, chef lié il y a Okatanga, Mokolo ya lobi dimanche kaka. Biya Bakorbo et Zalaki Bongo inscrit na 45e minute, il y a première période.
sur coup franc oyo betamaki na joueur Zemanga. Na retour ya ba vestiaire, score etikaki bongo pe manche retour entre deux clubs ezali bongo prévu le 5 décembre oyo ezali koya na Afrique du Sud. De l'autre côté, na stade de Martyr de Kinshasa, association sportive Maniema Union ya Kindu ya s'inclinaki devant football club Pyramide ya Égypte. Unique but ya ba égyptien ezalaki bongo marqué na 25e minute na première période. Équipe ya Kindu azali bongo obligé à gagner na score ya 2-0 na Égypte pour na ko espérer ko continuer aventure oyo ya coupe ya confédération. Kinshasa et l'équipe partout. Et cette édition le 29 novembre 2021, on a zaki ne seromi à représenter les bino merci l'équipe technique prérédactionnelle. On zaki mon sala qui toko na sima caméra to zaki na Hervé Zaka régie et sima makina Timothée KMB. Réalisation zaki en attention toujours la coordination en grande communication Jimuki ndinga zaki wana on a ko servir bino to kutani très prochainement na édition mususu toujours na souci à ko servir pe ko informer bino po ezaka d'effort na biso bon début de semaine na bota na bino petika kimia e ingela na mabota na bino nyonso bye Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino